Papa bino bakena na STT. Hein? Bituma bazo kuma batuna STT mi compte bino ba généraux na bino kanga na ville ba okata ba mitu bozo talaté. Et c'est déplorable. Ete po biso to ana posa ya kosola na lebete. To ana posa de justice et ça msana yango. Comme bozo kokate. Soki to sisi likama mwana o tokota siko likama na biso bapandisango. Parce que biso toza ko dénoncer ba insanité. Article 24 et pesi biso na mobeko likonzi que biso nous avons le droit. Il y a qu'à sensibiliser, à mobiliser, à éclairer l'opinion. Quatrième pouvoir, première puissance dans le monde. Bon. Bango balobaki po na biso toke ko bimisa corps na morgue c'est une cara justice mutasala musana jusqu'à ce que bango benga biso ke makambu e komba kangi lebe boke ko samba puis bo bimisa corps bokunda mais jusque là na justice ango ti lelo nanu et memi biso na niveau ba koko mema biso te poto kunda mwana bandana yo mo ezali bandeko kokotindisa to bandana prophète John Defa parce que to lakaki na bakongo mbani internaute que to roya lelo mercredi na famille a exaucé poto soit suite olobini na baikaza. Bon maman ya liboso nzambe azo lokumu amen parasi okomaki na tongo omonaki nga azali sérieusement malade nakwei 3 fois na mbeto nalamuki moye ezalaki te mama amemi nga na hôpital yo ozalaki na ngai elongo otikalaki asombi bakisi na meli lokwa tolakaki bapeuple congolais tokoya yango nde wana toyaki lelo mpona likambo exaucé mais eloko esanga mpasi mingi nous sommes dans quel état eloko tolobaki na Kabila lobi ezoki suki oleka su Kabila mama azosala mosala na ye kokanga motuka na ye soit disons général ya force navale kopanza 4 pine na ye mais code pénal article 110 a destruction méchante et puis bokangi chauffeur ne 3 jours mais 48 heures 24 heures boti na mutu na parquet nazali na prérogative ya kolâcher to okanga mutu mwana bato ase eloko te kotrake tatiana osango lelo toye na motuka na ngai bango nyonso na baoseya bangi na motuka na ngai aye na motuka na ye te est-ce que c'est normal siko mboko bozolinga tokoma wapi tokende wapi mpe tozonga wapi eza mawa mingi tatiana aweleli ni vérité aweleli ne mpona kobundila mboka mpoka bino tungi bato tu bakotaka ni depese bato tu bakotaka na parti na bino bosali wana pourquoi union sacrée pourquoi mais liberté d'expression de moto na parti netingana na parti politique te parti politique na ngai ezaka église chef de parti politique Jésus un général azoyebisa journaliste bino nde boza ba journaliste o biso to lukaka bango alors biso ka ennemi na bango général peut dire ça biso ka ennemi na bango na koti na page Facebook na ona moni makambo un général boza ba politique donc vous avez déjà maman Tatiana article 188 ya constitution lobby ba généraux ba soldats ba police bazali non à la politique oui à politique à politique baza kunete mais lelo soki ba koti lelo na politique là c'est très grave nous déplorons de tels actes yango monete maman Tatiana mutu kezo tambola te ba toboli ba pine na ye jeep na ye c'est méchant liboso a commune ya bandal c'est méchant et tout ça tourna pourquoi auditorat militaire il faut dossier peut-être la pour tolembi bateau papa bino bakena na STT bituma bazo kuma bato na STT mi compte bino ba généraux na bino kanga na ville ba okata ba mitu bozo talaté et c'est déplorable biloko ebimisaka ba excitation la haine biloko ebimisaka ba guerre civile eza malamu te biso za bato ya paix tolingi paix moto na moto apona nzela na yango bone lelo tokiti pona mwana exaucé toyeba ikomi wapi pe suki wapi mais dossier na ye mikolo eleki ebele mwana na morgue pote alisasi ezaka na poison mwana nzutu zobeba jusqu'à là tozoyeba eloko moko eza te mais tokopesa opération na biso sa toka famille te yango mona ete mama c'est associé koloba tokoti comme d'habitude tobandi na losambo totuni famille ekei wapi ekomi wapi nde toki kosala opération sikoyo ya kokunda mwana exaucé parce que exaucé
j'ai dit même temps akufaki makundaki pe à cause de l'internel boité parce que nous autres paye les mbaka quand même to kunda pe moi parce que lebe nini rien mais action nini va journaliste pour aller na parlement et pas un mot sur le président parlement parce que député na yende abomi moto en fonction journaliste journaliste censé ensemble voilà prophète John Gefozo moi que tous à la cibler et on n'a pas d'appui tozo bois kambela awo eza likambo ya politique té awo eza likambo ya droit na yo moi Congo mani bazo botola yango général ayoki yemoko lokito atiki po abangi mais yeba auditorat militaire besoin non, parce que maman, la Constitution de la République et l'objet de biso, personne n'est au-dessus de la loi. Article 12 et tout Congolais sont devant la loi. Aza citoyen congolais, magasin général, Aza citoyen congolais. Et il faut justice, c'est ça la moussala nango. Alors, ce qui est justice, c'est ça la moussala nango. Alors, à quoi sert? Il y a un slogan, état de droit, état de droit. Oui, c'est état de droit, parce que l'état de droit, il faut battre sur le bas de Kanango. Ozobeta maloba na yo ndenge tozokende boye mais il faut toyeba na état de droit exact parce que moko ya ba résistant junior P azalaki attaqué aujourd'hui na base na noana yebani na mais tozoloba à 3h du matin à lobby bakeko attaquer na ndaku na ye tolalité bato aide azala masina bayebi na masina na changu baluka ye bandakala alors cette fois-ci bato aide DPS ba ciblé na 3h du matin allez-y comprendre à 3h bon côté là papa bon mais couvre-feu ezali c'est quoi pour la bato aide DPS couvre-feu zate pour la basoda aide DPS couvre-feu zate junior jusqu'au preuve du contraire azomona na te téléphone ezo kalate na uti tina ndako na ye junior azate bana baza kolela donc baza éparpillé donc ba pratique à Kalizongi ezongi pourquoi parce que il y a des Rwandais au sein de la nation congolaise. Bon nommé, mais bon nommé na ba Rwandais bokase to koyeba te. To sali ba investigation, to kotangela bino autant de Rwandais au sein de la ministre Azasebe. Mais non, yango nazo nga koyebi soke to kotangela bango ba kombo wana poso ko to ye makambo. To ye makambo oyo anini. Et puis to yebi ke na mvula oyo betaki Félix ale et pas ya Kabila, o bino bosoko sabiso ke n'est pas ici, Kabila bel et bien la Kinshasa la Kingaka. Ozo comprendre. Tozala pour makambo mabe ezele kanamboka. Yango siko to lingi to yebi sabino boye comme bozoko kate soki tosisi likama mwana oyo tokota siko likama na biso bapandisango parce que biso toza kodénoncer bainsanité article 24 epesi biso na mobeko likonzi ke biso nous avons le droit ya ko sensibiliser, ya ko mobiliser, ya ko éclairer opinion. Quatrième pouvoir, première puissance dans le monde. Et ça, article 24, mobeko likonza mboka. 23 et le liberté d'expression. Alors, ce qui mutuka et maman tatane baby, ngakutu la lobarate. Poto koleksa bilo ba makolo ba maboko oyo zo ba lacrymogène mto belo ba mabecho lacrymogène. Cicatrice. Ebele. Si yango tozo lo baboye. En tout cas la bilo bandeko la biso tango nyonso na yebisa bilo bo soutenir biso poto sesa likambo po na moni presse na ba mama ndeto kosilisa likambo oyo toko tona pas exaucer po eza passe na motema toyeba lundi to solaki la bango bongo après toyebisa bino ke yo généraux wana kombo lezali ngala kotanga yo soki tatala lobi dimanche lelo azoyebisa ngayo ngala tanga yo et pour la mettre en garde na yo la famille na liboto lopo toyebi yo soko za généraux biso to ba généraux parce que la place on a puissance on a zo dénoncer lelo po eloko osali eza malamu te en tant que généraux eloko ni bilo osala général ngo ya bino ya wapi oza rwandais métissage au Félix Toboya ki ngo se to lobi bato lobi mabe lebe yo azo kabiso awa bolingi bokimisa ye tozo yoka déjà général la force sans fonction yo zo maka général papa na ngai en tout cas lelo to koloba lisusu très bien pour quand des mata il faut to dénoncer pe faut to senga bato eza situation la NT article 63 article 64 tozo wela mabele lokola nam to bundi te lokola tozo linga ko bunda te boye ba ete ba ko pesa biso respecter lokola tozo linga ka to bela ka to sala ke loko te to ko respecter bon monde bande ko IDPS ba laxi biso ba tumbi elo ka botumbi drapeau ya mboka bazui drapeau ya nouvelle là bazui ya SID basangisa babito otumba yango siko ngai pe na ko tumba drapeau ya IDPS kana coin na okelotela ngo na wenza batete IDPS mo bozala kawana na ko tumba ya bino lelo pe na poko na sola sablo ke na ko tumba yango totala oyo koya na ko filmer o ato eto sola na famille to boire mbela pa na bino bandeko balandi obolanda biso na diaspora surtout. Merci na maman so bozo sala parce que maman Tatiana biso toza awa toye toza ba internationaux nde bolanda biso ba Jérémy ba Tatiana Pasteur Fiston maman Océan prophète John Gefa avant que to banda pour tension
eza likolo vu que maman Tatiana azalaki victime toyeli suma solo ya mambu tozara na biso pete bo mitungisa mate onde toya wa tolingi to se victimiser non biso to ba Rwanda te bato ba se victimisera biso obundara. Merci en tout cas prophète John Gefa. Moi ma cambezali parce que le samedi la bandi libota kindaki morgue ko embaumer pour la deuxième fois mais lundi bazaki na mbela moko babenga ba auditorat c'est par là que to banda to ba est-ce que ba kindaki parce que les ba soki bokei bon mettre biso peto ko tinda peto beto zala to ba ndenge ni lekaki pour les ba tindaki ba benga bango to yebite ba kindaki ba soli nini nde par contre rendu wala ba siko lebe ko benga bango na lolenge la qualité nini on a nini bon na yebite so lebe za toujours libre allez ba ça libre azali mais ngabe soda to bolinga ba pinaza libre parce que yo ba ngaba bete yo to ne c'était quoi le problème en fait des discussions juste car il y a chauffeur nangai na soda et bimisi incompréhension et qui est pas général et comme mamba be mission dossier wana toyena no exaucer toyena mambo exaucer prophète John Gefa Sambia parce que eza louche baken auditorat eza nani bafundi famille est-ce que famille kendaki l'auditorat parce que la tonaki lebe aza député aza soldaté nani a convoqué bango moto abomaki mutakei bakangaki l'auditorat bilo bato bokangisaki yango lebisaki libota ke soki bolibo kende bosa l'effort koyebisa biso toyeba ndenge ni tokokita yango tokotuna est-ce que bakendaki est-ce que basalaki po jusque là la moni tobenga na mutu te et puis suite ezali wapi soki bazaka l'auditorat alors bongo biso beto ke le luka auditeur toyebisa yeke wapi mutu yango akangami baosambisa ye wapi parce que nalobaki famille ko déplacer te ke na auditorat pour les baza député voyez pas benga bango te na parlement. C'est quoi bakena qui l'auditorat ko sala nini c'est par là que toyeba na libota merci bandeko bozolanda biso to so na libota voilà merci na Ecclésias 7 verset 14 na tango esengo toza na esengo na tango mawa tolela mais toyeba ete likambo ekoyela biso liboso awa toza na famille ya mwana exaucé toyipo tobondela oyo etikali bapanganisango bazali bakotuna mituna po topesa dernière conclusion po likambo yango eyomeni tata na lola topesi matondo epai na yo tata justice ezali ya yo mpe makasi ezali ya yo ata biso tozangi makasi toyebi ete yo nde mokolo bitumba natiki liboto na maboko na yo mpe mwana exaucé oyo martyr ya république démocratique Congo na maboko na yo tobeti mbela tolobi bakonzi bayoki bato nyonso bayoki mais réponse ya malongo ezoya te jusqu'alors mwana azali kaka na esika ya malili yawe etika ete yo nde osimbaka mitema ya bato kolo Agé chapitre 2 verset 8 et l'argent appartient à toi Seigneur Jésus pesa bato ya mitema malamu lisungi tosangisa ndambo ya mpata mpona tokunda mwana oyo totiki mpe lebe na maboko na yo akende liboso akoma premier ministre akoma mpe président na makila ya bato parce que gouvernement ebimi komona mpe ebimi te yawe tika ete pesa boboto bolingo bosalisani na libota oyo pesa kimia mokili kopesa kati na yango te na kombo na Yesu Masiya azali mokonzi mpe mobikisi na bileko biso seko amen. Voilà bandeko balandi bozali kolanda biso toza en direct sur Reako News John Gefa TV 2 c'est vrai tozomona ba appel na bino ndenge zokota kota mais to ana besoin bobenga biso mingi boete to ana besoin to yoka ndenge bozolo ba maman Tatiana to komi na phase moko maman Océan tozana na besoin to yoka famille. Maman Océane a pesi biso révélation moko awa que bandeko babengisaki bango na auditorat et pas ya lebe. Ngai pe tango to postaki ba émission bandeko musu ba ebisi biso que il paraît que lebe ayaki awa a proposé maman na exaucé na libota que balingi bakunda famille et boy. Selon ba commentaire obiso totangaki batiaki yango et pas ya maman Océan. Nga babenga nga na téléphone ba moni tangu babengi bake batie na commentaire yango wana tokolinga toyoka tant tozo yamba kuna esa biso contre jour hein
ndeko oyo tokoyamba tosola na nani po apesa biso compte rendu ntango bokendaki na auditorat nani akendaki yo moto okendaki. Merci. Voilà tosolola tieti kaka napusa pembeni na yo mama na ngai tomitungisama te Jérémie osunganga na mokongo na ye mbote na yo mama. Mbote. Voilà, maman océan outi kopesa biso révélation mo ke ba invitaki bino e pas lebe. Bon, biso babenga biso to kende kuna to ebet nanu teke zaki lebe mutabengisa biso. Biso to ebeka auditeur ndemtu abengisi famille po dossier ndenge Ezaeli kuna. Mais là to komi kuna pope to kutana auditeur to kutana na bango te. Maître mutu akota ki dossier kuna akoti tokena biso na grande sœur na ngai Maman exaucé. tokoti kuna babisi so azate bakendolo trouble mo esalama kuna esengaki urgence na bango alele to bimi libanda nde to emona maître avocat mususu aye koyebisa biso ke non koyana biso awa lebende mutu akendaki kuna no auditeur asengaki ke non biso famille to kende kuna poto yokana na ye dans la miable mais totikali kokutana na lebete ni bavocat ni auditeur totikali kokutana na mutu te bapesa biso deuxième rendez-vous na deuxième rendez-vous ango tokendaki te. Jérémie, question. Bon, merci beaucoup maman. Bapesa ki notre deuxième rendez-vous mais beaucoup ma quitté. Bokendaki te poani. Bon tokende te po biso to ana posa ya kosola na lebete. To ana posa de justice et ça msana yango. Donc trancher comme na niveau justice. Na niveau justice. Ndeko lebe jusque là a proposé nous déjà nini. Et l'autre côté. Mais toi qui m'as sur ba $200,000, ba $300,000. Le bas vérité. Eza okuta. Totika lo mona lebete bat nepete. Donc ayepe na libota te pour proposer. Biso ndenge bino boyoka ba nungu nde biso pe toyoka ka ba nungu mais totika lo e comme la bino. Tozoyoka on la musika na ba Facebook kaka. Nde bat bazo. Bongo siko boko bakovanda na seboye jusqu'à quand? Bon. Bango balobaki po na biso toke ko bimisa corps na morgue esenkaka justice mutasala musana jusqu'à ce que bango babenga biso ke makambu ekomba kangi lebe boke ko samba puis bo bimisa corps bokunda mais jusque là na justice ango ti lelo nanu et memi biso na niveau bakoko mema biso te poto kunda mwana yango tozozela lelo 2 semaines 14 lelo 3 semaines. Moi, c'est la morgue. Lelo siko soki likambo ya kosala ezali comme bino bozoze la justice. Est-ce que famille bino moko bosi bomemi déjà lebe na justice? Oui. Bofunda wapi? Na cour de cassation. Na parlement. Botinda na parlement. Lettre côté na parlement. Ba répondre bino quand même. Non ba beng bisoté. Mais lettre côté qui. Bozaki accompagner na nani? Yaka maman nanga, yaka to solo là. Poto luka to yeba. Tozo linga kaka to éclaircir dossier pe bino bandeko bozo landa biso boyeba. Mbote na maman nanga. Mbote maman Tatiana. Dossier tant bokendaki kofunda boyebisi biso ke bokotisaki yango na Assemblée nationale bokoti na cour de cassation mais nani accompagner ki lettre wana dossier na biso ndenge za wana lettre ozwi avocat avocat nde mutu azosala makambo nyonso donc ndenge ye ndenge asaleli ke ayebisaki biso kaka na monoko ke akei déjà na cour de cassation esi apesi dossier avocat mais biso na avocat neti lelo ayebisi biso akoya na poko apo expliquer biso makambo nyonso donc tozwi nanu nini précisément penza te précision à ta mon côté. Maman Tatiana, c'est trop risquant. Quand tu avocat et moi qui ça va démarche, bah quand on pour payer, bon je peux suite moro favorable té. Il faut toujours accompagner na mutu moko ya famille, bah responsable, bah kinda parce que bah avocat c'est vrai, tout l'obité qu'ils sont incompétents. Mais bah réalité c'est bilé.
a okende ba pesi kanyaka azoko tromper bino bozu pe suite mo favorable té. Alors il faut bo s'organiser et bo ça l'équipe et accompagner parce que bo foot avocat mbongo. Il faut bo en équipe moko derrière yé ba sala ka musala na esika moko. Là c'est mieux. Na niveau à semaine nationale je crois que bureau a déjà installé kuna. Ce que bazur requête ouana, il faut pas répondre parce que les députés allaient en fonction. Ben oui. Mbongo est dans le parlement. Parlement qu'on peut enterrer moi on ne sait jamais entre guillemets. Donc il faut négocier la démarche qu'il faut. Côté que l'avocat mi kumba bo la pamba. Mi ko le okende belé il y a ju makamone kuna ba réalité ne mususu ba bosani bino. C'est très dangereux. Alors toi ba quand même bolobi que moi la seule presque pratiquement 3 semaines à morgue à Kankokolo. A kufaki na balle. Na lisasi donc corne goya s'est décomposé dans 6 jours dans 8 jours à kokisi 1 mois ouais a komi ko s'est décomposé ba posone social longwe na nzoto to mona ki ele to kende na deuxième embonnement et ba posone longwe na nzoto mais ce qu'on est beaucoup qui 2 3 mois monde que beaucoup kuta a comme ba repère dans la colonne siko biso to sala ndeni parce que mutaboma ki mutu ezali soda ya lebe jusque là lebe alobe loko moko pana biso te to mona kana ba YouTube ke lebe appel te eloko moko te siko ya on to fani na biso to zelaka bino ka bato boyaka ba journaliste mais siko une question aussi Jérémy Louemba prophète John Gefanga na tuna mais na parlement biso nyonso to yebi rôle ya Christelle Vwanga non. Oui, Azali, je crois, coordonnatrice mentale des droits humains. Hein? Ben oui, Makambo Azali dossier. Est-ce que vous contactez qui a taillé honorable parce que Ayaki Christelle Vwanga Ayakawati. Banda bakenda bazonga susute. Yatikani. Alaka kibino nini tango na maloba tango bosolo la ki parce que dossier bozali nango ezali mbela oyo ba pesa yete alandela kapona ba ebanson ba kozalaka victime makamunyoso ekokuta o eza dossier honorable Christelle Vwanga. alobe lokote akendeki ezali moko ya problème hein eza décevant aloba ba etufaka ye parce que asala ke lokote bato bazoka makambo ebele droit de l'homme na yesala ke loko mokote to ebité droit de l'homme ce que existence nango ezala na parlement hein est-ce que yango to tuni est-ce que sala ka parce que ye moko aloba ba etufaka ye yango prof alobi il faut alongo la place parce que akokaka te qu'on se le dise la vérité parce que soka yaki ah monaki eta c'est à elle ya kozwa dossier wa komema yango lokola ba osala te c'est ko libota to motiver bino mais il faut se ko bilo mope botelema hein bo sala ki pona ngai tant botikela ki lebe deuxième fois wana ezalaki pe moko eloko moko mabe il fallait que bokende deuxième fois bokuta non na lebe toku na toku boyo ka lebe pe bomeka na koloba na ye parce que fait que tant bilo boso ya te à cause à peine raison il fallait bokuta na so webse lebe biso to lobi na oboye pona ni bo la kokuta ni pe face à face te bozo banga ye boko bomabilo so ah te bilo bobenga ete mais place bokenda ki wana loko ba ko deuxième fois na minute oli kamese zui bino tozela l'état te pas tambisa biso pour l'état pas nyama mususu o toza on a posa bakunda mwana bongo tosala justice après mais c'est quoi ba confisquer mwana l'état mwana wana so beba te o pesa nanu avale bakunda mwana e bongo basamba na sima bon justice pe lingara er moko boye famille za la moto moto est-ce bilo même fatime bo tele mato bilo bo lega ka bato mais basa pe ka basi na basi ya wa te basi bato makamboka yaya ngai na tele makati moi c'est le goni olela ba lebe za kaka wa te ba kele olela lebe te ba la pola ni Jérémy ba lela ni ba olela te zela mama zela nam mama boyo kangai oyebi Yesu akufaki azaki na bapotre bazaki na mbongo te ya kosomba ibembe ya Yesu pe kokunda ye mais Nzambe etizaki Nicodème na Jésus de l'Alimate nde baki kosomba ibembe ya Yesu bakundi ye omoni dossier ya mwana na biso dossier ezali flou ezali dossier moko bondoke koti ya kosakana te bino na sangi na bino Nzambe apesa bino miso minei baveugle na sens moko bafuli parlement bafuli nini grave bakoti na banganga omo eloko oyo eza biloko ya banganga epuis basali na Nzambe tosangana na losambo na Joël chapitre 2 verset 18 tosunga libota oyo mama na makasi oyo ya bino bokokoka te
Dans ma case, je te dis en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète de l'État, beaucoup kokate. Balebe ba musika. Ezali na kabale moko. Ba féticheur. Ba bengi même ba mboka na ba wa ba sangani pona likambo. Bola nanga ya liboso ya liboso. Pena pesa conclusion pour ya likambo. Ya liboso. Mama bovanda kimia ngana loba bino molobaki. Ya liboso 1. Ezali mort d'homme. Ezali mort d'homme. Constitution article 16 l'homme est sacré. Ben oui. Il doit être protégé par l'État. Nzambe pe alobi moto pe azani sacré. Dans la nuit moto l'État c'est nabi moi non ba so ngaza ingénieur na munene. Ala ngo tia même ba courant na mbandaka na ubangi na lisala parce que lukaka bato ba snel. Bo éliminer boyi. Et suite ezate. Ndenge to so ke nabi no. Nazo ibisabi en tant que moto na Nzambe. Suite à malongé comme matin. Hein? Même avocat bino botinde Jérémie lobby. Avocat ba facile na corruption. Avocat ba futa gaité, ana salaire de l'état. Avocat li anga na dossier na yo oyo mo pesi ali akabo fungola miso. Eza dossier ya o. Et ba bango monso ba moni ba dossier ba genre oyo aye. Mama zena sisa na obundela bino fe. Mama zena sisa likamona zolba. Yami bale. To mona kilikambo Eliane awa. Eliane motu ya oya babenga zododo oya poto oya avocat bimi oya bimi ba ministre ba bimi bona Eliane mais mort d'homme ya mwana bande konanga nazolo bana pasi nazobela hein soki na yawa nazobela et personne qui intervient dossier quand on a parlement nie dossier kaibo nie mais so ki mobali abeti mo Sénégal ikof et vimbi mbebo moni awate parquet prison kaka likof ya pam mais mort d'homme bande konangai nasengi na mama première dame nasenga ki na mama Olive bozote bemia mwana wana na ntanda boti yango na 51 mais namona kasoki misisi akufi bino wana botika ko troper bato botika ko sabato na ba loso na ba vivre eloko ni bosala ka wana na loso te na eloko te ba bino wa bato ba beze bozana bolingo te bokosaka peuple congolais mama motate au moins ne ba vandi na mabele na ba trouble yango bana poto tozali en direct oyebi Bible ebisinga na zongisi na Apocalypse 14 verset 13 les bonnes œuvres et kolanda bino esika te kozala mwana oyo azali mwana na biso oui un mois oui lisa c'est un poison mbala sima bako to to José to mone poussière soy possible kaka bo ekei mbala asima boko luka ba komba poussière bo tie exaucer na cercueil na poussière parce que akufi malade normalité lisasi ezalaka poison même soko bomi nyam na lisasi o tie na congélateur ça a 3 semaines au golia nyama wana te nous disons ceci état de droit yango to soloba l'état de n'existe pas procureur ce qui yo nécessairement avocat au côté ici déjà ni na cour de cassation procureur a quoi inviter l'EB et ce qu'a invité l'EB l'article 86 lobby directement immunité de koya pe ba kokanga ba bandiko sambisa ye balongola ba immunité na ba balongola ka parlementaire on a ezalaka boy balongola te basala boy so ba eza dossier ko sa awa dénoncer bino kaka ke op yango balongola mbala moko mais siko lebo abomi mutu nero kutala bi nero mbungu abomi kutu mutu te kisala salite bolongoli nero mbungu bolongoli nero mbungu alobi perte bolongoli mais quel lebe oya bomi moto azako vande et puis botano makamba ko kama mama c'est azina nani lebe pena ko convoquer famille oyo ezoki pota nous sommes dans auditorat militaire auditorat yemoko azate non deux maman c'est là ezali affaire civile affaire pénale civile ça n'a rien à voir avec l'auditorat parce que lebe est civil bah OK na cour de cassation nous sommes dans quel état
Mes frères et sœurs. Confusion. Confusion totale. So abengi bino bayete. Abengi bino bayete. Tout ka sango. À propos de 200 000. Motama boko makasi abisa 200 000. Alors nous disons ceci. Tozo lo baboy. Congolais tellement. Jérémie a succès de Kambasuka. Ce qui te l'a dit, les Kambé exaucé, exaucé c'est là 6 mois à Kundamite, puis à côté de la poussière. Et quand on a chinois, on a la raison, on a coufi batumbi. Ba robin a famille na yo, ba zuma mulanya muke ba tie poussière, boko ebembe ya mwana. OK? Et qu'on risque d'exaucer. Boy. Ndeko nanga na sangi na bino ko prophète du peuple. Nayoki ke André Kimbuta combien au sommet? Ikambo yango. C'est le moment où son famille. Bateau ya Australie, États-Unis. To yaki awa, to zai ba jijite. Mais to zai ba journaliste investigateur. To yeko ye ba vérité nde to fungoli nguma libumu na ye. To sengi France, Belgique, Suisse, partout dans le monde. Je vous propose opération enterrement Yamouane. Et c'est fini. Il n'y a pas d'autre solution. C'est banal et long. N'est-ce pas long awa. Donc pèse à moi Mikol d'ici 5 jours to combien pour son famille to kunda mwana noki mwana comme poussière. To banga kanini. Tango ba courir kata na banya wana ba kota na ba morgue. Banya ba kota na ba morgue, ba diaka ba miso ba matoy biloko ya binjoto mwana. To lobi moto yonso. Aujourd'hui 1 franc na bolingo. Banda lelo donc une opération topesi sika oyo opération ya enterrement. Alors ceux qui peuvent atteindre nos familles ao ils sont bons à golia les choses à dire. Mbongo wana à partir d'aujourd'hui esili kokangisa yango tokunda mwana na biso exaucé oyo etikali oyo etikali tokunda mwana tokende na bitumba e na sangi na Francis Kalombo yo na mwana likambo Eliane obimaki nga avocat ya Eliane na mwana likambo ngayo boye ebele mais likambo ya mwana oyo kindoki elembisi bino tosengi na bavocat funa bavocat nyonso dossier ya bino bosangana tokota likambo oyo tozwa solution parce que la loi éthique la loi. On dit à droit de l'homme. C'est on a victoire. C'est le moment yango di Cambo. Pour le moment, tu as déclenché opération enterrement. Parce que tokoya, tokozong suicité. Maman Tatiana lobi bokolo ngwana mabele mokolo nini. Bon ça une année. Bon le beska bandi wana na babilio konaye na makamonaye il faut le tout. Mais Bible biso boye. Romains 8:31, si Dieu pour nous, qui sera contre nous. Proverbe 34, 22, les malheurs atteignent toujours le juste, Dieu l'en délivre toujours. Si quand on continue une opération, au besoin kabiso ba chaîne ton diawa, si maman Seyan Zalia wa to bengi ngubuli popotame, maman Tatiana Zalia to bengi dame de fer, Jérémie Lemba Mboya Zamba lia misuni azali awa John Ngefa la mort de Jésus na kufa na ngai kala na zaka ko ropola to na fisson bazili oyo fimbo bakanza Eliabino oyo nyonso motema malamu Ezra Kinshasa Ezra na poto bipa nyonso fini la récréation mawa tokunda mwana oyo etikali biso tokolandela yango na force. Il faut lebe azala arrêter pe asambisama kaka awa na kimbangu po moto na funa moto mususu impunité wana ekotate boyete. Merci beaucoup prophète John Ngefa. Na moni papa lingaki aloba. Hein? Eleki merci beaucoup nakoliki ate biso pe tozo kima na sima ya ngonga vu que makambo yango o toyelaki awa toyoki ba maman na biso nde balobi opération kunda tokomi maman océan yo abandi déjà geste yango yo prophète John Ngefa topesaka pa na yo déjà awa lelo totika mbongo te prophète John Ngefa oke nango parce que tokomi na opération tozo luka mbongo poto kunda exaucé
bandeko balandi o bozolanda biso parce que tomoni mbongo ezouta na poto ezoya a poto etindaki boye poto esali poto pe baza confiné kuna baza na ba problème na bango oyo etali bango awa tokomi na deuxième phase John Ngefa lelo ngam na bimisie parce que ndenga za na santé ezotungisa ye aza malamu te alinga koya te na ebisi que il faut oya mama ose alinga bakisa prophète John Ngefa bakisa ndanga loba mwa boye simambo moi bon ki notre on a beaucoup mais au bois ki boye ekoki omoni mitu ya bato bendaka mwa mbelenga na libota est-ce que bozana moto teke abombaka misolo poto boyi ke bozala biso te le kaki prophète asimbaki asalaki on dirait to komi ko gérer libota te biso to soya ndeko sunga ko beta mbele ya libota soki biso to tiki bilo bozali eke bomoni ke bozolia boye bake nzambe o exaucer a bobele ko kunda bino biso to yete ke to gérer bino bolongola ke libota za teke ba journaliste boye ko sunga pe boye ko gérer non biso to zala besoin exaucer akundama to tambola mosala nzambe nous sommes des chrétiens on n'a pas besoin ya remise moko to sala ka musala na biso pona nation bafuta ka biso te to bundela ke kolo na biso to zolinga indépendance na toute étendue ya République démocratique du Congo moto ya motema malamu mokio to zo pesa ngana pesa 60 tatala zo bakisa so yokoki mwa 100 bombi yango na kaya tanzala ebo yebake mbonga koluka to ke lisusu so ke pe to zui to ko benga la kaka be prophète ngana lekite la tindi be kabwe ayeko tika to luka ka façon ke na côté la biso to luka ta cercueil côté la bilo pe boluka bozapela ba réunion na baninga boluka biso na bilo to simbana liboko ba numéro o peso pesaka soki ba bengi pe bino bilo pe lo mami olobaki okopesa mama Tatiana na ko benga zela nani ma chérie na ko benga bino to na nini on n'a pas besoin de ça soki na poto batindi tobela ki ba numéro la bino po basunga bino c'est à vous de gérer parce que ezali libota la bino nous sommes pas là tozali ba journaliste po na ko belela ko dénoncer soki bilo moko bokolia soki bilo moko boko kamawate wana biso tolongo essentiel nzamba lo la monique musala o atinda biso ya ko bela po na République démocratique du Congo na musala o ko dénoncer ben sanité ya ko critiquer parce que le lot tozala ba problème ezala Ngefa ndega fandi bo prophète ezala yezala nga ezala biso so po na nini baza ko bundisa biso lebe bilo boyebi asa mutabakisi lebe ndeko na chakuna na mawanga sa belisa liboma mutulo kwa mongol biso tosaka be investigation lebe asa mutabakisi bakasi alors tant tozo kota likamna e bino pe fo botelema na mabondeli et puis soki bozui biso pe tosengi bino le côté po bolo ba journaliste le bayaki balobi enveloppe on a sima non on n'a pas besoin de ça s'il vous plaît likambo ya mbongo ezalaka na mutu moko parce que mbongo et bebisaka conflit mama aussi alobi yango na confiance na motobo tosengi confiance tozobelela lobi nasalaki 15 émissions tolobeli makambo exaucé si 15 chaînes nazongi malade mama nzambe apambola yo apa mama Tatiana tozo comprendre bopi ba promettre biso soki batindeli biso bokoya kotiknela bino mais elle est sous une semaine ebelete mwana kobeba mwana kobeba tout ça est le Coran pour le moment ngai na molimo na nzambe lokola na bandaki na mama Maman Élysée on ne change pas l'équipe qui gagne mbongo eza mbongo ya bino te boza na famille bosa cotisation bolesa bato bayaka oh soka yebo na kolia là ça c'est la tromperie bango pe ba contribuer na bandeko na bino bana poto même wapi to koti na tango ya contribution to ko benga mama exaucé azwana non pata oyo mama yaka non mama exaucé c'est mama nani non ya ko si mambongo tana makambo mama Élysée yaka to bandaki na yo mbongo bon boye essaye déjà combien $100 yango simba non $100 yango $100 yango wana tofungoli opération oyo pe Ngefa ko ya biso moko tozoya bien on commence par soi-même to sali signe oyo ezali su mbongo ya kolia yango lisusu te to continue opération ya suka pona kokunda mwana je crois poto yoka biso Jérémie Lembazo kawana biso tozali awa oyo ba professionnel ezali oyo binga équipe nationale plus qu'équipe nationale parce que toza international oyo national mais international
nzambe asunga bino biso tokei po bato balingaka biso te moto nyonso na Kinshasa oyo bozolanda biso bomona opération tosengi bozala motema monene te bozala motema botia lokoso likambo ya mbongo te mbongo wana ya bino te biso na bino toya bandeko te toya bandeko te exosendaka asangisi biso kongo esangisi toya bandeko na bino te bao bakufaka ebele awa tosalaka yango tosalaka te bato batyo na mai tosalaka yango ezali makili ya mwana ya makasi yango toye ete banda lelo l'opération ya enterrement ça commence et na ça une semaine une semaine déjà ba mameli bosunga biso na transna ba démarche bino moko bokei botuni cercle ezala combien libulu ezala combien nini ezala combien bon mais kana kosunga biso famille air biso tokoya et okoma na niveau totuni bino avocat moza naza numéro mama zela Jérémy zela mama zela mama Elise yoka ngai osango yoyo mama moko akangami na courant akufi bayei bakangi ebembe osango yoyo est akangi ebembe moto akufi na courant kita un mois mama baby bampuku bamani kolia eliso bato apoto babenga na osango tosa émission kaka bo gouvernement sandi ebembe tokundi mama wa et soki ngai na mama oyo totelemaki te kolobela yango te mais mama na silai kaka na oyo nous biso avocat ya bino biso sa opération na biso avocat ene loko koloba te non et là koloba nini on va attendre l'état on va attendre ceci et pourtant moi nazo pola maman to solo la cercueil biloko nyonso to pesi une semaine maman tokozonga mokolo nini toloba lisu mikolo tozonga te tokoloba lisusu te tozoloba ke tozonga boye bakomi koluka biso pa bagwana bakomola na solo barwandais bazoka tozozonga mama bokobenga biso toyokani ya toyebi ke biso bazoluka biso mone toya batietiei banzela bazoluka biso bayebi plan na biso kolo apamolo mama. Merci beaucoup prophète John Gefa tokomi na suka ya émission na biso bokolanda biso sur John Gefa TV 2 bokolanda Océan Équilibre Télévision bokolanda biso na bitando baike maman Élysée olobi pona oza likambo oloba esili ok famille lobi ba na likamba oloba te papa kuna eza faut poussa na awa ya ovanda no awa pour que toyoka yo landa na émission na yo na chaque numéro moni wana benga o azwaki numéro ya ba papa mama Élysée pe bo benga nde to sala papa mbote mama message na yo ezani tozwaki soi-disant que tata irresponsable exaucé akendeki na moko directement na lebete voilà bandeko balandi biso tokoma okoma ikoke lokendo na suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo tozalaki en direct tomoni bapene na bino ndenge penza ekotaki mama ose aza na message moko avant que na désannoncer émission aza na message moko ya makasi ya kopesa par rapport parce que tu as dit que le dossier a été comme avant moi commerce. Commerce. Maman aussi. Merci mon maman Tatiana Osango. Bande kolanga. Ezali kambo ya liwa ya mwana. Soki mutakufi ba bomba kate. Nyoso balobaka. Et c'est quand tu as mon amour les douceurs dans malamu te to le babo. Nazali pour interpeller conscience ya papa et Dieu. Place aux alliés. S'il te plaît, pardon. Oya kufi ya sola za mwana na yo, mais yo moko yebi na bombi ndambo ona ko bimisa yango mukolo ona ko yoka yo trahir batu oyo na lolenge biso tozoya. Papa exaucé leba kutana na nkuku te. Lebe akutana na nkuku te. Mwana azopola azaya yo mais otika ki na kati libumu ya mwasi moko amemaki zemi 9 mois oya boteki pa bokoli. Alors soki yo trahir biso na démarche autozosa okuta na leba pesi yo mbongo eke yo détourner ole yango papa aza mwana yo betukera ekaka 8 mois 16 ans oboko la na kolamukala ezaki mwasi wana si mwasi bazo considérer que toi aussi tu n'as pas le droit ya que le colia to yoki déjà
il n'y a pas de fumée sans feu. Moto a porté les cambos, ça veut dire mon qui on a les béné, bozo quand la basse le pango pour que ça comme marchandise yo, ba boma qui est pas maman na yo qui ko le pango kana quitté. C'est que yo c'est pas ko sundolé na 8 mois, après le 16 ans, au provoquer ko kufa na ye pour yo le pango. Attention, na hotel samando qui n'a pas na na banzi bato bozo kanga papa exaucé ko kuta na lebete ya kana famille surtout na posa na yo kuta na yo. C'est ça la force à la justice et de dommager famille na bilonyo. Maman a bénéficié pour moi d'un grâce à président, un grâce à Mobutu. Donc il y a un individu qui le connaît pour exaucer, soit disons ma papa na ye. To boy yango, beto lingi yango te. Ceux qui papa exaucer ko landa biso ko yoka biso, to za la force na to kuta na yo na biso, poto solo là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup maman Océan. To komi na suka ya émission na biso Jérémy Louemba soki ni loba izali ko teto kanga masulu. Merci beaucoup à tout le monde. Je crois que l'essentiel a été dit. Bandeko va expliquer, réalité, évolution à Makamone et Zolekele. Moi, je voulais dire seulement que notre autorité compétente, Bakota Likambo exaucé, parce qu'on a tous compris que l'enfant est abandonné. Dossier meurtre, assassinat, aussi de tout le monde, député en fonction. Ce que vous avez le rôle de la France, le rôle de l'Irlande, mais déjà Kala, tout y est député libre. Mais il est là, il est en train de déambuler librement, il a une occupation, il a même résidence, tout ça, il est calme. La famille, réveillez-vous. Vous avez maman, vous se constituer comme une équipe. Beaucoup de face à face. Donc on a moins de ça que beaucoup de tous les moyens pour les les points sur les i. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout. Parce que vous samba na place ya vous samba na inconnu. Vous ayez bibliothèque, vous avez na interpellé conscience église kimbangiste. 100 ans de fumu kimbangu. Selon l'investigation, on a les bazali moko ya donateur na bino église kimbangiste. Bokenda ki 100 ans mais mutu na bino bo fêter kimbangu mais yelebe abomi mona bato. Église kimbangiste, na bika bokota makamala te mimi mama mutakalisme et botika ika bongo tia kima bokimisa. Mais na sengi la bino cette fois-ci, si vraiment vous priez Dieu et que vous nous kimbangu, o azala ki saint, envoyé de Dieu, na mboka o prophète de la nation congolaise. Na sengi la bino église kimbangiste, vous avez charge au beau condamné lebe à côté de l'église parce que vous êtes église des saints. Si vous êtes église des saints, où te continue bateau dans le marais? Église kimbangiste c'est ça le makambe belé. Mais les bagues dans le camp. À quel qui peut voir la centenaire? Mais à moi la bateau. C'est quoi on a interpellé comme ça cette église kimbangiste? Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être maman Tassana Bandega aussi ça. Pour moi, je crois que famille, vous se constitue comme une équipe. Vous avez basi na basi banoko bazawapi. Papa le qui a juste zawapi. Papa koulou donner à zawapi. Ba tante mususu bazana ba poto bo sangana. Ils ont dit maman makila ya famille. Maman fandi boye azo bouger te kate moi na morgue. Pendant combien de temps? Botelema to kunda exaucer ensemble diaspora pour contribuer pour participer kaka nengi bosalaka. Voilà donc c'est par là que nous mettons un point final. Vous s'abonnez à la chaîne Abisso. Soutenez-nous et appuyez-nous, on est ensemble pour de vrai. Merci beaucoup Pasteur Fiston. Ce qui message en paix, ça va Moussa Nzambe. Merci maman Tatana ensemble. Ce qui message en paix, ça peut. Oui. Et tant que Moussa Nzambe, les apasses, comme on a kino moya lelo moya José na katambo na opula. Mais la famille na kimia, en temps na kimia, des choses graves à Kepe les sous centenaire donc. C'est grave, nous sommes dans ma kila, dans ma boque. Et donc, aussi, on a connu pardon, dans nos soucis, le temps que parents, il y a un côté de Kamo, que moi, on a eu un Kundama. À la première ma Kamoussous et Randama Nassima. Merci. Parce que Fiston, tu l'as dit, tu as dit que le gouvernement a dessus tout. À un moment, c'est là. Pas libérer Kassimo. Pas libérer corps. Non, c'est quoi? Pas libérer corps. Bako libérer corps pour ceci ces années. C'est quoi libérer corps? Tu vois que dossier comme ça là, sur le plan populaire. Oui. C'est quoi ça bango? Mais noir ya quoi ça qui Donald Trump. Et là noir mon politique à mon abomi. Hein? Donald Trump quoi qui Joe Biden a fait devant moi na wa mon cœur 6 ans on pardon. Ba dédommager famille wana 27 millions de dollars.
millions de dollars. Hein? Service à la police, le ministère intérieur. Vous voyez, vous avez dit que moi, je suis et quand vous avez dit que je suis moi, je suis un dossier. C'est le moment, mais lebe tokene lumbe dossier kundama lumbe tina li fobo donc elle tina li fobo vous l'avez pas ça bien quand ça sakana bino abengi bino l'auditeur militaire abang sabino bokenda kapete bokende ke bino ko wana te c'est lui qui a voyé na kona bino ko lukane bete ko lukane bena nini yembe soki pe aye alobi ke bosolola na famille mama océan atokomi na procédure ya tokunda mwana soki aye to bamambre ya famille na ye baye balobi mama biso toye tokunda mwana eza te ete boteka mwana bino asi akufi botrahir mémoire ya mwana bino te mpo na mwa biloko ya mike soki alobi aye alingi atia maboko mpo te bakunda mwana bakunda ni mwana bakundi exaucé procédure mususu otango bino ekotika te bolandela oyo ya leta wana ekomi makambo ya nsima tokoloba na etando eke te wana eza makambo mosusu tokolikia te biso tokomi na suka moyen tolaka lisuki tokoya mokolo boye eza te bandeko balandi boyebi ke ntango bino bosala biso mpe toza na stratégie na biso oyo tozosala mpo na makambo ya exaucé oyo oyebi ke mama Tatiana et moi un fois yango oyo ngai tinda boye ngai pesa boye tokozalaka mpe na système lisusu te ya koyaka liboso boye etando eke tobimisaka tolakisaka mbongo tokosalaka yango lisusu te tokoya nde tokopesa bino compte rendu ndenge toza boye awa sika tokomi sika na maboko tozwi nde 300 tozwi nde 500 oyo ekosunga biso mpo na libulu 100 osoki mpe nde ezalaka combien ekosunga biso 400 mpo na cercueil mpo tokunda eloko toza nango besoin na yango mpe tovandaka lisusu te na ebembe toluka mpe bajika ya plastique boye biso awa na ndenge oyo tokosalela etumba na biso toya na mbongo te oyo ya mokie ekomonana oui soki tozwi mpe ata 1000 bamama mpe na famille bolukela biso mindondo ya koluka mbongo ebele te mpo te toyebi na kongo mile eza mokie mpona eza mile wana tozosemba totoyi koexige mika tokoexige mutu te Jérémi mbongo nyonso oyo ekomonana biso tokosala te lokwa matanga bariche mosolo eza te mokie nyonso ekomonana soki nde ekosenga nde kitambo mpo basimetiere yango etondaka te soki nde ekosenga biso totia mwana wapi tokotia me na condition ya malamu ata oyo nouvelle cité ezali condition ya malamu oyo ekosaka mama exaucé mokolo mosusu akanisi te mokolo bakendaka kolela bibembe na août akendaka kotaka mwana na ye ekosala mpe malamu mingi me topesi bino deja matondo mingi mpo toyebi bino boyokaka biso toyepo te leo tobaki toyekolela te toyende likambo ya kanda trop c'est trop nous avons besoin d'une justice pour notre dossier exaucé tolobi tolikia te awa tosilisi balobaka l'église et la presse sont au milieu du village mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion des valeurs tolobaka yango mingi que église pe biso bapandisango tozalaka dans la vérité et non au milieu du village omona leba bomi otelemika na katikati oke kota leba ozonga te biso toka dans la vérité merci na bino nyonso bebo Rolanda biso et pas Jérémy maman Océan et pas prophète John Ngifa pe pasteur Fiston tozala bino elongo seul na nyonso tozosa eza pona bolingo ya Congo bolingo ya Congo komona makambo ekomo osamba na babeni eye na capitale ebeni yobaboma bato na beni kokata bato tala ndenge bandeko na biso bazoboma junior 3h du matin bazoluka epa bakuluna bazobeta bandeko misu ya mutu bazipi soda ya général aya toboli bapina maman Tatiana 4 pine. Quelle justice autoza nango OPG avandi na dossier mutu kange ezopola liboso akomi na justice eza bétonné la méchanceté mais tokoloba oui Jérémy wana eza méchanceté
merci beaucoup na bino nyonso maman océan tosilisi tokokutana na bino na mikolo mizali koya tokolaka te pasi ta tozolaka balotaka basoda na bango bilode partout tokolaka lisusu te